Action. Très chère famille, nous allons maintenant devoir nous mettre debout et pour nous vers sa dernière démarche physique tout en souhaitant et tu commis plutôt dans le cimetière, tu essaies de te relaxer, tu bandaki depuis la morgue et bisoye aussi koyo na cimetière ya nécropole et pas yoapte koti kanzoto yande kona biso artiste Chico Pululu esika akopema pona kimia donc bozo landa bozo mona corbière ezoya mona ndenge corbière ezokota ouais wana corps wana ya Chico Pululu te kotika ye na ndako na ye ya suka esika kopema pona libela biso yo tokomi na nécropole esika pité kotika nzoto ya artiste et comédien Chico Pululu. J'espère que bozomona na bilili bozomona comment est-ce que bazokutsa corps ya ye corps ya ndeko na biso Chico Pululu donc ils a vraiment passé donc na minute on est vraiment to réaliser que Chico azali sous-souté Chico akei tout le monde en a sous-souté mais quand on dit les artistes ne meurent pas en tout cas toko bandara toujours pour kanisa bango à travers ba œuvre na bango
neti pululu à chaque fois tokobanda tala ba œuvre na ye nde tokobanda kokanisa ye donc kaka ndenge ezalaka bomona ambiance nini ezoleka wana cimetière ya nécropole entre terre et ciel. J'espère que bozomona balandi na biso bozomona wana balingi bakitisa corps ya ndeko na biso pululu. Ça fait très mal, ça fait très mal. Ça fait très mal vraiment qu'on perde mon qu'on perde un déco au bozalaki na ye, qu'on perde un déco oyo. Bobandaki ko vanda na ye, bobandaki ko sala na ye musala moko eza pasi. Wana bozomona nde bazokitisa corps ya Chico Pululu. Donc Chico Pululu accueilli Adie Chico Pululu. Toromona ye lisusu te. En tout cas, tu banda komonika à travers la scène, à travers la scène où il y a sala, la image, à travers la œuvre nae oyo atiki. Voilà. Quand on te promettait qu'il bino vraiment te recommande bino tina suka. Et on a encore à Pululu les okota. Quand on baloba bravo artiste, bravo vraiment à travers tes œuvres, à travers la misala na oyo salaki. Ça fait très mal vraiment et ça la rapasi binimo bozomona wana bazokende na corps à Pululu tina libulu wana bake kotika ye na yango totiki bino bokende bolanda na ndenge enterrement ezosalema enga na ko kutana na bino lisusu na sima. Elo nini yo moni o constater na cimetière? Elo na moni ya pasi. Na moni pona na moni Pululu asala banzonzonga makasi. Pululu ayebani azatiste mo bodon ko bakolende balelie boete. To yo mona ana metro biso peto bana kitambo. To vanda pena kitambo meto lungwa ki avant que pona ba embouteillage. Meto zo yo kuta awa to kutika ka pomba na kuimpo na ba misuso ba otanga wana ba bana ba osalani. Ba fi de le ba yete, ça c'est yete, do ba Viviane ba te belo ya Joana bango. Ata mo teska le komba do passe na mutima balelie. Mais na stade ba bi bazalaki pona bino fa ba ya et fallait qu'il baille ça des bons on a bolingo bon quoi na stade ou bien quoi bisika ba lelier et ça bolingo il faut que commissaire bisika za la qui peut ko pese dignité moko boy donc passe makasi ya mingi oloba ku disaster passe vraiment ya
Qui commence bien, finit bien. Tokomi na suka. J'espère que bomoni ba image nyonso. Ndenge tobandaki na bino depuis na morgue cinquantenaire. Toye na place des artistes. Toke na stade Vélodrome. Et sikoyo toye kotika ye na cimetière ya nécropole. Tolakisi bino nyonso. Ça fait très mal. Ya kozanga mutu oyo. Azalaki ko sepelisa bino, azalaki ko sekisa bino, mais lelo azate toye kotika ye na esika na ye ya suka ya kopema. En tout cas, je dis un grand merci na batu nyonso oyo basutenaki biso na bosani te, hein? Maison Given Babi local 54. Invitation à solo pour la cérémonie nyonso. Pour qu'il y ait kuna na Maison Given, je dis un grand merci à Dodo Pongo. Dodo Pongo Aigle na Majesté. Ba grand merci na yo, ba grand merci na bana poto nyonso bozé belé na ebi bozé belé. En tout cas, ba grand merci na bino. J'espère que tu recoutana prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup na Pichu Mansia. Babi caméraman ou Bunda qui vraiment Bunda qui a côté qui va place au Misusuko. O esenga kité bat bakota me Pichu akota ki nyonso na rapona ozo ba image. Pona ko sepel Sabino ba téléspectateur na biso ya Congo Esengo TV. J'espère que ngana bino tu recoutana prochainement pour un nouveau numéro et émission na biso. Bye. you.